Bonjour très chers amis internautes, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle bon l'anda émission Nabino chez Nansika Songo. Merci à vous, Nani vous s'abonner toujours massivement à la chaîne Nabino Eco RDC. Là j'en profite pour dire un grand merci à mon boss Jean Thibaut Chiboabois. Merci papa pour la confiance, merci pour nos conseils et puis merci pour nos idées. Oh c'est ça raté toujours copier sa biso pour que chaîne qu'elle est toujours liboso. Et puis je dis aussi un grand merci à Peggy Walongwa, gros bisous à toi Mobala Mwindu et puis une équipe technique Nyonso, équipe Nyonso. Il y a Eco RDC en tout cas Mingi Vini, en tout cas gros bisous à toi mon cordon, hein, c'est ça. Voilà, merci Peggy. Très cher ami internaute, c'est vrai, Mambo et les Karanaba vie na biso, ou les Karanaba couple na biso, ou les Karanaba réalité au jour le jour. C'est-à-dire le maramsho zobota, le maramsho zobota, le bikuno maramsho zobota. Donc tozoye baté où allons-nous? Mais maintenant qu'est-ce que na ya mbabande kunanga na plateau, poto sola par rapport à ma communion sur Zoleka, la vie actuelle na biso basi mibali pourquoi pas. Donc j'ai tenu à ce que tout le Belango, mais je ne serai pas large. Avant tout, avant d'avoir invité Nanga, je dis un grand merci comme ça à Lambert Itoy. Lambert Itoy pour l'espace Oyo Malanga plus. Merci en tout cas à Bovan Mouchi. Donc, Soro Lingos à la l'aise, en tout cas, il y a aux adésutés. Je dis un grand merci comme ça à lui qu'on appelle mon pasteur, mon papa, mon tout. Pasteur Padoum Petit Motonanzambe, merci à toi mon papa depuis Boma. En tout cas, gros bisous à vous. Alors, je ne serai pas large comme je l'ai dit tout à l'heure. Je prends déjà mes invités qui sont sur ce plateau. Tout le bel par rapport à Maramio Sotomona. On a pour des fois là où on a plateau pour que tu bêtes ma solo, bah conseil pourquoi pas les engrais. Alors je dis un bonjour à Hero Kazadi. Ouais, bonjour Nancy, la bonne crème de la presse. Ouais, mbote na balando tout bazola na biso. Mbote na Lambert Ito, il est thaïlandais. Mbote na président héritier Watanabe, Totoli Nolom a mis ange mi des morts. Mbote na ba abonné tout ya Nancy, ya chana Nancy. Vraiment le ba mi bo s'abonner na Eco RDC. Na Eco RDC bo s'abonner netika masasi na beni. Bo s'abonner vena brutalement donc ba question yo, ba réponse kandé za la biso. Voilà Hero na ozongela yo. Là na loboko nanga ya gauche. Je dis comme ça bonjour à Flore Makinisi. Oui, bonjour à toi Nansika Songo et puis bonjour na ba téléspectateurs nous sur internet tout na radio na ba abonné sur Eco RDC. Voilà d'entrain de jeu quand na bande kolobane bandeli tozo sala analyse lelo na marambo ezoli kana ba vie de couple na marambo ezoli kana ba vie sociale na marambo ezoli kana ba orchestration na biso ya ba musicien na biso na ninga qui vraiment tout le bela par rapport na yango. C'est vrai Flore Makinisi aux amoisi aux maman aux yaya aux leki. Alors 2020 oyo tokotaki yango un peu na makambo mingi ya mabe. Tomonaki makambo mingi lekaki toloba na ba internet na ba vie na biso tozo vivre oyo baliwa ba makambo tout consort. Alors Flore Makinisi au vandi penza rétrospectif no vandi au mona bazo publier basi bazo publier mibali na biso sexe ya moi si to mobile comme nangolo ko pamba na niveau internet en tant que femme en tant que moi soit se respectaka réaction na yezani ni par rapport ya makambo tozo vivre lelo na monde ya YouTube. Oui, merci beaucoup Nansika Songo. En tout cas, 2020 déjà, ça qui a bien été. Coco Tango, on a marqué bande kolika. Les cas qui na janvier ti to comme lelo. Na mois de mai, na mois d'avril. Mois d'avril, ça qui penda animo ko animo ya passe. De longue na mama publier to ko na mbali wana si. Na commence on a vendre na ko banga même ko ta Facebook. Et ça so côté Facebook ko na likamo bien été c'est pesoté. So ko na peut-être ba sexe dans même ce côté le moi m'habite kokuta na liwa donc ça ndimo ko vraiment n'habiter son nzambe vraiment aller rater abisoni mais ko loba mambo ya publier basi to mibali moi d'ailleurs Flore etika o se pesanga donc ça m'énerve so na mona nzoto ya mwasi ils a temple ça non maman c'est qui moi ça maman malgré de utaka mobali ni achaka zemi to bimana na nzoto ya mwasi donc déjà eloko lokola mwasi pour publier au ça ça dis-moi un peu il siko tant publier les tinga Flore Makinisi publier na Nansika Songo et tu publier maman aboti
Bien maman boti yo sur rendre comme moi c'est bien ndeko na moi si. Ce qui peut bien mobile, il va que bien tato a boti yo. Ce pour tali bien ba ndeko na ba frère na yo. Tant que biko zape na famille, oza na libota, po muta uta na tika na tika songo biso nyonso to uta kana famille na maman na papa. De ba sanganaka ba créer boti mwana. Et comme on a marampo ya ko publier ba sexy ya ba site mi bali moi fleur d'ailleurs et puis ça n'a pas sipé mawa. Et puis ça n'a pas sipé ma main et na ba tiso na ko lobela ngonini. Mais Flore c'est vrai et puis ça n'a pas sipé mawa. Mais si toi comme à un niveau ya republier nudité à moninga peut-être peut a blessé quelque part toi ça que le rumeur soukisié toi quand na mbanda tout marambo est tellement ébélé. Tu penses pas que moi choc ou un petit dans que muta ça n'importe quoi. Na sika songo ce que moninga sali au choc to moninga sali le mot c'est il faut publier. Est-ce que ba non nudité à biso ba si toi mi bali le comme ça muta ko mona ngo boité. Pourtant ozo bimisango il va que génération en génération au robot ta bana au bala il va que ta oui que internet au etika là. Et le câble tout ça tu tiens la télévision le keke non mais internet tu bengi YouTube ils le mot etika là à vie donc génération au robot ta bana bana rotalango. Dans ces cas sont disons que le va publier Nancy et après 2 ans 3 ans na ça je bala bali. Yebsanga aboti bana tu ba la mienne linaka si tozana ba Steve Tarita ba manase mazingo lelo ba kolo ba komba grand garçon aki quelque part mo bobeta ba puis atala ba mama bango yebsanga tant ozonga ndako ati mama oni nazomono répondre moi nani eli ko ba ke auto sala lelo tout la futurité ata muninga sali o mabemo e choqué to e blessé yo lukai sula na ye to ni la so akoy sa téléphone le côté téléphone a publié ata nazana nyongo no bi ke Flore Makinisi mo boye a blessé ngai Flore Makinisi mo boye a botolanga mobali Flore Makinisi mo boye asala makaba mabe ata moni vidéo na nga bon me lukanga naza muto ko bongisa kezo nidité ya ndeko na yo o publier yango lobi na ya ko bala za mwasi même chose la première dame ya mboka oyo yebisanga siko bilo rabongo atana na kanda atana saloma bi ko publier ngate donc na jali ka moya passe vraiment nga ko lobela ngote na du domaine tout ça qui va bi obiso basi to lekisi likola ba mbongo non tout ça la ngoya na bien ka se misu ba sala ngo pona ndeni akoza pa na mo mutu ni mo bazanga na mboka libanda vous comprendre et c'est qui bon asa elo mo atinda photo to ko condamner pe mutu wana tu ponya sali ngote c'est autant yozu vidéo ya bongo na téléphone ata muninga na za problème obion pona ni o tera muninga ni ditene libala ozui nini ya la langue on to créer le moi bien te yomo dans la culpabilité moi ça ta sala ba publier ka tinda photo publier mais tant azo la kati na ye et bah qu'ils ont là on en sait en tout cas moi je suis contre et puis la CP la raté dans comportement oana depuis janvier tin avril nyonso ezo leka moi Flore Makinisi ezo yebate so to komina suka temps de la fin du monde et puis so benza bango ba mokila ngenge nini to la ka to la mutu to moni likolo komi mwini biso to kufi na comprendre parce que ezo leka 2020 et leka nanu te pe etika la kozala te merci. Voilà Flore Makinisi na ozongela yo na mupanzi na ngapi na za bon na papa parce que na ba ki sujet oyo eza ba maman na ba papa donc jamais na koka kozwa mwasi sans que naza na mobali jamais pe na kozwa mobali sans que naza na mwasi pona ko se partager ba idée c'est vrai Eroka Zadi okinde Flore a lobby par rapport ya ba sex tap oyo bandi na 2020 to ebité soki ezalaki nini to comprendre to vanda lelo vidéo ebimi lobi kuna ebimi alors réaction non par rapport à maramnyo so tini ezo salema na ba Facebook ba YouTube et consort ni nokolo ba par rapport à makambo wana. Ouais, ce que je peux dire vraiment, faut que ça ratoli na ba ndeko oyo bazo publier batu, ba osala batu ba makamoko ya mabe na mokili donc selon ngai na ko jamais ko accepter que mona ba publier moi na mobali ou soit ba publier moi na mwasi eza vraiment propreté éducation ni nango to pesa na ba leki o ba olanda biso na sima l'éducation ni to pesa bana na biso parce que tomba vidéo ngo ebimaka na bana na biso pe to koma obota pe moi na moi 10 ans 11 ans aza na téléphone na Android akota Facebook a moi biloko bongo eza pe na bien te par rapport non ya éducation ya bana o tozo bokola o bazokola donc elo na kolo bavoye bandeko ba ebike basalaka ba jiwana
obimaka na mwasi boye osengi ye photo osengi ye video asalelo atindeli oyo na nsima pa obandi kopublier eza pena bien te. Mais déjà acte oyo ya kosengaka bafoto ya banudité oza mwasi na ngai na mposa omona nzoto na yo oza mobali na ngai na mposa omona nzoto na yo makambo wana eske ezalaka vraiment malamu te makambo wana eza bien te. Comment fait-il une femme qui se respecte hein? Une femme nati yo lelo boye par exemple apesi exemple ozobima na mobali no moko boye oyo afutela no mbongo na famille te abala o te asala même pas geste na famille na yo ayeso directement non na sika songo tinelanga photo na yo mais soko tindi mais maman na traité selon nga na traité fille moko boye ya basse classe mais fille éduquée on a bagage akosala mabongo te. Mais bapesa pe raison za mwasi na nga toza musika na posa mona nzoto na yo pona ke voir ailleurs te ba raison ka bapesa yango wana te eloko wana pena na kobetela yango sete ba mama botika eza mobali yango atangaka miliki soka salaka ndenge nini botika otina mibali ba photo bongo parce que la plupart ils attendent so ba publier moi si cela veut dire mobali mutu a publier so ba publier mobali c'est que moi si mutu a publier to tina na ba photo na ta so oza na besoin na ngai omona ngai oza na besoin na mona yo to ye to ke ba parce to kendaka kaka toujours to ke to kutani kuna to mona ni parce que so basa distance quand même sur 8000 km na minute so moi ba mona ni zati akomona penzo to moi si na na mabete te l'amour à distance nga linga ngote izakaka faux parce que amour et bon à présence physique amour à distance on est amour moko boy tout le monde aura lelo amour intérêt nazaka la moi si na poto nazaka mobile na poto ba wana za amour parce que so na bi bolingo nga funa mona ka moi si na chaque jour il faut que moi si na mona nga chaque jour ba téléphone oh chéri boy na boy na benga ngo eza bolingo te eza ba distraction vous comprenez amour à distance on a même créé ba makambo ba vidéo so na bi que moi si na nga zalaka awa par exemple afana par exemple na lemba nga nazalaki na kisensu na kozata taxi moto papa depa na omona mwasi na ngai ba biloko wana ba amour à distance ni ezobimisa ba biloko ba vidéo yo tozomona mona donc eza pena bien te donc bana basi ba mama boye ba pe ko se respecter parce que nzoto na bino ezaka nzoto mo eza sacré et kozala ebime to mona ngo pamba boye te libanda à tout moment bwana pena eza propreté bandeko pe bandeko na biso mibali to tika ko forcer bandeko na biso basi tinilanga photo pona nini soka moi ça sengi ombongo non chérie tinilanga la photo envoie-moi la barre ezalaka nini nango ezalaka imposition to ni tinela mutu nesi mobali no moko pinda la miso na mbuka mo boye aussi parce que tango bayo publier photo wana tango tuna mobali oh non je ne sais pas babenga téléphone eloko wana ngamo na un peu louche téléphone déjà téléphone eza na mot de passe na mot de passe to na mot de passe ala mot de passe na yo te poso bio ke nango ba flasher téléphone comment c'est que bango ba mbele nango biso ni ba publier biso to loba po ndeni kinga na tini euro photo na nzambi na Afrique du Sud après na moni photo na tout euro c'est justifié non makini si téléphone na ngai ba ibaki non ata ba ibi na ko tango kende ba kikolonga ko ponga biso ba longo téléphone ba renifler téléphone nion selongo aka ikendaka siko ekomaka nini ko ba téléphone na bato donc ils un peu flou dans tout tika vraiment en tout cas tout tika to linga nzambe pour moi si tout moi c'est ça les moments ils a le moyen ko batama ils a dans cette esprit na rakati na biso ba papa toi moi si abima na mopanza mobali to ba ko se respecter donc c'est un peu ça maintenant lo bati bazo salara ba vidéo wana boza na chambre mbala osa ba vidéo de yo moko conscience na yo okoyi po boye que non chérie tu peux pas me filmer pour na ni respect ya nzoto na yo na nga mais tiko mona bango ko koma tina niveau que non vidéo pe bimi nango yo na sika songo omoni dans tout ça elon na koloba moni tango ba mama o babota biso ezara boiti lelo biso basi okomona jeune fille mo be papa ne par exemple à salaire ni quelque part doit attendre son salaire à 300 000 francs par exemple mais azokanga suki tant sous le kina salaire à papa na e azana téléphone plus que 1000 fois salaire à tata na e babi pour papa paye irresponsabilité tout wana nazoloba na nunasi yokanga betu wana nazoloba eza likamoko boye mwasi kaka fa eba ko se respecter eza kaka pona monte lelo ba jeune fille na biso balinga so mona bia Franklin te $100 wana kaka $100 wana nde $100 wana ndezo tinda bango ba comme publier comme ko troubler $100 wana kaka
Monsieur Franklin soka ba monyango akosala nyonso tout oyo akoki kotinda na ba téléphone donc eza propreté tout ça na ba maîtrise ba maman na biso bakolaka boyeté ba maman na biso babalaka pe avant l'âge so moni pe makambo ngo sala makambo moka ba fiango pe to mona bango pe ba circuler na ba milliers moko boya bien mais so keta la place ala laka ma rappelé oleli donc ba $100 on peut et ça la bino pe elokoti tout ça en éducation moko ya bien bandeko nga basi libala ba force ngote libala euta lango pa nzambe so mobala lingi yo alingi yo bozoko pa bandeko nga basi totika makambo wana ya kotinaka ba photo boyina boy donc $100 ape ebongisa pe famille na hote parce que na $100 alande e diminuer yo au sambwe nzoto no sambwe batutu ba mama oleka na nzeba mo cho munoko eza bien te to ba ko se respecter $100 ebongisa pe vie na hote yango na condamner ka mo mibala poto ya mona condamner la plupart de ma vidéo monsieur c'est ubima la poto hein moi ça na Congo oui au moins moi ça na Congo yo mobile ozanga na poto okana bokoma ko sala makamoko boy na ba téléphone wana mystique direct au moins kuna azo ko enregistrer vidéo na yo akanyango ba photo yo zo chana tout ça biloko na eza bien nyonso na eza nini kaka makambo na lobika pona code oyo na ebisio ezo diminuer batu makamba code siko na nenga bata poto eza likambo ya code mo so ki mobile na nga na Paris mobile na nga za la boa atine na nga moi 100 euros moi nini ezo bomisa bango basukali basukali mo ko pesa wata olinga ki osala ngoto mona ka osali yango foza mutamayi lokwa biso na tika songo poni na benga na comprendre déjà belé na comprendre déjà belé nga de sozo kina na bandemu na comprendre oyo kina na bandemu ya pour non c'est inventé pour na yebi na mi yebi onaza pour aventure et commis trop nansi ba aventure et commis trop tozo bata lokuta te na bata solo te donc attends to balika masongo na nka lokuta pour ba lekisi donc biso basi to se contrôler mobalo alingi mwasi na ye jamais ko singa mwasi na ye nidité sozo na besoin mwasi na futa biye yaka pena de roza pena à l'aise na ocho à l'aise neka olinga pour ce séjour OK pour ta tinde le photo le monyo na YouTube ta ba tuna au téléphone na baibaki oh bona c'est pas ça qui to côté donc Hero Kazadi na ko soulever point moko lo baki zaki très important par rapport que les lozomo na ba jeune fille bazoya na ba $100 na ndako mso papa un salaire à 20 000 francs mais moi non rien un téléphone à $100 il y a $200 parti wana tokope ça peut faute pénalité par rapport à ba parents na biso musala malongeza te ba jeune fille ba comme ça n'importe quoi ti ba tina ba nudité na bango témoigner vie ezara passe partout mutu selelo sera bongeza chance à vie il y a des gens nata moi pe moi mboke belé tant so bola Hero Kazadi na Paris Hero Kazadi na Afrique du Sud kuna zo duma zo sala ba vie bona mete to kemba rapé ya nzala pe zali au moins pe mutu na poto boye ba fa la penda ko mo boye sous studio ata 5 personnes vous comprenez ba kemba rapé biso nde congolais to ngo yo kate ka mutu na poto mutu na libanda pe lo ko zala na ngoti to luka apé kaka kutukuna kutuko za la tape ya reporter au moins la mu be 5 heures pas kayo ozoki pe ndako be bukani fort yango monaka oyo moni kuna ya poto basi belé ya poto balinga mibali pena poto te et puis basi ya mibali ya poto balinga pe basa poto te parce que ba yebani parce que ba ko kosa ne biso ba tuzara na Afrique na kin moi $100 moi pas $100 na kemba ka tant pas ko $100 à beta boulot 3 jours tant par la journée à côté ça 33 euros ou bien 35 euros na journée ba travailler ka ezaka te ka omoni ba kangi photo na Champs-Élysées kangi photo bendi bente mais tala ka pe tonga tindaka kayut atinda pe ba photo na misala salaka pour comprendre que baza na bango danger te ozo ko pour comprendre que baza na bango danger te baza mibalo wa biso lelo koma kuna pe na poto so ba neti yo na sika soki lelo ko se makonora partir na Paris oko data 100 mibali ka lelo balo parce que bord ya sikeye so ba lemba ya kuna ebele ya kuna batula ebele ya kuna vraiment batula pour nini likoloka ka lokoto akala lina oyo ayina oyo alaila kono omona basi ba balati so obeti machine beaucoup za na 30 cousines na famille na bino obakenda poto so isinga obabala kuna na poto tanso bazade mabali za la rapena kuna te siko bango nde bata poto ya mibali ba kokosa bino ba jeune fille ya Congo
Bina bino pe mibali basi pe apoto baroma okosa bino makasi. Baroma otika basi na bino. Rokaza di Fleur nazo rejoindre la question oloba penza. Wana pe no moli plus wana nati ngai na lukaka déjà mbongo. Na ebine ba lukaka. Na sala ka cop. Na sala ka makambo nangi beli na zo bénéfice que moi 100 francs na ngai na journée ekotaka déjà na za complexé jamais à moi sa poto. Na ko sala ngoti jamais. Plus c'est ça la rare. Jamais ngai na robo ya peut-être moi si na ngai wa na kin pour na moi sa poto. Tout d'abord. Parce que si on a bien linga moi sa poto na ko mona siko intérêt. Pour nga na lo bango ko kende poto. Na ko nango na ndenge na ngai. So moi sa zuyo akino poto a respecter te. Esclave na yi. Donc makamuto a respecter te. Na ndenge siko take muluba na ndenge mi ange mi démon na ndenge bena totolino moto na tembe biso ba luba to za bena na punga wana. To za bena na autorité moko bo faut la respect. Parce que biso ba luba to lobaka moi ça ko saela biso te. Biso ne to saela basi. Pour na respect na biso. Wana bena na habiter so izabe colonie nyo ba ndimaka. Basi bazo bango en charge pour na biso ba luba to acceptable biloko wana ti. Fleur Makini si toko zongi la question na poser et Rokazadi par rapport à basi babi mibali lelo ba tiki basi na bango pona basi ya poto c'est-à-dire alingi kaka ba surplus na surplus. Amona o yaza na ngoza tellement mukeke donc akokate faut kaka surplus les alors basi ya poto na intérêt. Moi ça poto on peut tant moni ozolinga mobali moko ana kin yo utinoka poto yo uti na oka poto ye po yakola na mobali mwaza amonte mbana aulia mbongo omonte wa mwasi mo vecteur china o pona kin na kin to na basi e na kin neti so monalo ba ero na kosi na kin to zana basi tena lo bakelo ngati msamile lo moni moi na poto mobali sera lingyo ana kin asala peut-être par exemple za alingo bosala de attendre sur 2 ans bosala de 2 ans en relation na bino tant azaka na poto kuna yeba ke awa chaone deuxième mur kuna za borna kuna bazana baba momi na bango soka bino bazwaka bino lora soka na yeka kina nenga vac na longola kala ngai ozoko bwana ko salika ozoko bwana faut timba soka lingi vraiment yo futa monga libala vraiment la famille batu ata 4000 euros pamba ata moi 2000 moi nini ils ont pas cité ils ont mon bozaka ba salaire kuna so biko kangisonga ofuti so me papa veste ba papa tata moi si banani bani basu ils ont pas cité boya bobala kande olia boya ka bosala ka ba aventure to mona ka ba vidéo zo bima boyna boyza propreté to timba to za ba jeune monde ngo boko mokumbela ngo na ebité na ndenge soki ya ndenge ni nde obino bonga bokumbela ngo ngape mingolo na munga ko sanola ba momi soki bo barenga bobo manga na penye siko ba momi ya solo et au cas à topo ya biye pas zo ba momi na bino Fleur Songo let's la minute moment lo bali sur na kosita na sina Congo tozana basi en Afrique RDC tona basi on loba héros ayebi on a peke mobala tika mwasi na ye ala na mwasi apoto intérêt ali on a bolinga solo te puis basa ba yazo mbana biso ba yebi kene na kibe mbana za mwasi na keka na cha mutu mais ndenge yeba ki ali aola ne mona yo yeba ki yende ko tika pa pesa mwasi puis mibalo babo ya basi pona basi apoto en tout cas non si ngana loba que en tout cas mibalo wana baza n'habite lo nrobenga bango et puis ba kenzamba za moko nzambo to sambila katalaka moi si wana ozoboya wana la comme be poser moi sa poto moi ça na kokemba na ye bo souffra na ye bo le bandakala même si bo le matembele ezanga ta mafuta mbila matembele yaka na mungu apamba bo souffra ne kokemba na ye lelo moi si mo rapoto ye o négliger moi sinon pourquoi pas moi si on soka na mbongo na po c'est la pe moi sinon pe ne moi ça bo souffra na ye mais comme on ben na ça le so ngika moi sa poto atiki yo amonio papier mais on sunga e ma abota ki bo souffra na ye en so kabala ba 1000 francs pourquoi pas 2000 francs parce que tant que moi si on o ye pe bozu mobile na boke na ye ko longa na zolela ye mona mabala mi ebila poto ba kena e kabana azi mobile akena ya mi poto yo mi na bien na o ye ba kena zo kene bongo bali la mbongo na yo okay na poto kuna na mbongo no zo loger na mbongo na o tanga na zolela yango na mabale belemi baso bazo uta ba poto ba bala mbela biso mabale zo mila te pona ngo potamo yo tikinga na pasi o tikinga na kolela mobala no zo ko zo na kin aza na mwasi ba kosa rabino ndebo yaka wana bazaka ba copine na bango ana conscience na bango ba ebika ana copine mo tango zo ngo cha mutu yebaki aza na copine mo ka vivra nae o ba kemba ne bazaka ne pene po pene za na important po za no kuna za na mobile na pene
pene c'est quand on ose mobile nanga au commissaire yo et que l'ongole okende tant on a zolele bisanga ozakimia te et puis bagena lelo lokoso pour na basket pour na body ba mona ya panza champagne na boîte ba mona ya mila la métro mais dans les quartiers il faut na mo simo ba sale la raye aza na mona mère mo ba pesa kaya ya liko ba mère wana oye ba mère ozam na 45 ans na jeune ozana 29 ans to 28 ans il faut toi tiki na nzoto otiki lo botutu ozula mama oya boti yo yango ni lelo ka ba jeune ba okufa kala mama tono ko ba ko mais lelo koko mo ya 90 to ya 80 ans akundi jeune garçon à 20 ans yo ka ces années un peu za kisité eza botutu to lukaka yo jeune garçon à 20 ans to 26 ans ozo ko mana moi soza na 50 ans à la 49 ans bisanga oza bien mais lelo ka tikeli yo eloko bimina mama na yo ko bimina mama ya tika mama boti yo te lelo mama ya 50 ans oza na 30 ans obimina bisanga ozo botutu te makambo nezo freiner au monde peut-être ça OK le poto ango kuna ba réalité au monde kuna bien à la langue ozo mona te ozo bota te vine comme donc comme baloka na famille baninga aboka ba la jalousie cursus no tambola bien te au monde akufema aboka la ke maladie te parcours na yo nzela oyo leki mimi bali wana bazala kana basi na bango bazala na basi na bango eloko mona ina loba mikolo yo ba mama na biso pene ya poto ba santé zongi pena bien na ba confinement pona confinement ba papa bazongi pena ba ndaku na bango ko mi bali ba na ba kolo basi est-ce que yakini awa yo ka ndenge ba konda ba bi mesuti bazokonda pena donc nganzambe bazokonda mabe donc confinement konde royandeli mama za pembeni mama za pembeni so atinda au rêver maman contrôle la carte contrôle la ba inikam nyonso to ezo ba petit yango wana bazo contrôler toujours donc ba momi na bisa ki ba kondi ba maman ya poto ba récupérer pena mibali na bango donc na sepeli vraiment ba maman venir poto félicitations bon l'activité confinement continue continue nango parce que na moni ke na ba petit ba denir la dénation na kina to comprendre la ke no ba lingane mibala batu kuna oui mais voilà Flo Makini to chuter déjà na sujet donc ba maman oyo zomona que non mwana mbala la azana na âge nini yo uti poto kuna so be kuna na poto ba doka e so be mbala ba bimaka bango te so mbala ba satisfaire bango kuna te ba rocha biso monungi non eza kitoko to bakabe basa kindi mbali pe ya poto na basa poto basi pe ya poto bo faire chier biso on a na jeune mo bana ko sala bosa bolingo na bino bien so bi na venir mo mulai on a ka ba bouleverser ba donner échanger jeune portant ena na ketch malonga te on a bi ke mo bala salama po sa ila mwasi mo bali nda bala ka mwasi na bozu bible o balola ngo boye bocho mtu na sema kolikolo sens inverse nyonso on est dans la malédiction ce sont de malédiction eteka ke mama na baloka ye kuna bakanga hero non bakanga hero te e ba pakunzela na yo otambola ki ndenge nini otambola ki bien basi ya batu mibali ya batu mama mikolo batata moi tata moi ya 50 mana moi 20 ans elle a malédiction moi na moi 20 ans signé pe à moi 56 ans ta niveau donc ils aura iPhone ils sont collaborateur bala lelo ba yiba bombo mwana biso kola bela manzanza omona ba mayoto ko na si ozofula bali nzanza boko pêcher na ba bambiso wana ozo kalinga bango mais bala lelo alors on va se retrouver elle n'a pas le temps elle a son téléphone azo kota Facebook omona mona banda vandela ki écouteur ka téléphone écouteur nini moi na 13 ans moi 12 ans il sanga siko to la monde nini où allons-nous nyonso wana to talango ndenge nini donc dans si elle a pena passer mutu na mutu j'espère que mission yo et a poto blesser batuté mutu na mutu azo eteni na ye donc au moni que salaka ils aiment mabe luka otika po to kanga pa biso bandoki neti maman moko aboti yo aloka yo te amelisa o libele na siko mazemi de 1 mois tina 9 mois za passer siko mwana memi 9 mois na libuma kola aloka ye ils ba vina to luka etamboli na biso za bien te donc tout le cas pour me l'Unyanzambe en tout cas tout ça bien. Voilà très cher ami internaute wana boki bongo faire makini sina Hero Kazadi ndenge balobi par rapport ya marambo zole kalelo na monde actuel hein ba sextap ba mebele bela mabe boki ndenge ba réagir et puis boki ba impression na bango alors tozo chuter na deuxième sujet na biso toza vraiment mulaité par rapport ya corona parce que c'est l'actualité oblige mais na olingana soulever moi point moko na kati na olsola en plus na yo parce que ça plus journaliste que ndeko na biso Hero lelo tozomona bato apoto batelemi ba réagir ba tomboki que quoi fali pour pas concert à betaka ya Bercy c'est comme si ayebaka que corona ekoya mais ngana vandi natali ba image
natala qui fallait l'attaquer ba cache nez, c'était juste pour éviter ba gaz tout ça là pour na okende na répétition. Mais quand la lelo bato poto ba ba que non ti corona on est na France, c'était Fally qui était la cause ya makamwana de soni no kolo ba par rapport yango sika songo Fally za cause na mamba corona na ndenge pour la taille cache non wana ya check yango parce que pour quand du coup pour éviter les gaz wanto yebi yango te Fallait que passer un musicien pour ta ko beta na poto ba ki mamba corona ebanda ki wapi na mboka nini peut quitter en France non Fally beta juste concert na e na baton so ba lo ba kiza Fally nga na oboyango nazo boyango po Fally yeba ki malade wana eza abeta ko se bongo ebe mo Fally yango ba mise bate ba cash comment on a pour la cash pose malade et puis cash en bateau voilà on bateau bazanango pour nous protéger bateau bazanango et puis to yeba pété nansi bateau voilà ba cash wana eza bateau bazanango ozanango olati po esa nini atazo kosola muni on za pembe na zwate Fally so yebi ki no concert wana ki epesa ko na ba musicien na ye bana bateau amemaki obangira bango te. Non seulement ça, présentateur ou Bimisara Fally na conseiller Ruta Koufa qui na corona, mais Fally présentement il n'est pas atteint. Pour ceux qui animateur Wana et que Akoufa qui comment je peux dire et que contaminé qui Fally toloba que podium wana mobimba balinga baza contaminé na banana ketchup et les autres. Ce qui est bon c'est que bato tout baki na podium wana tout le monde qui était là c'est que bala coronavirus. Pour bango tout baza na poto so na bango baza na bango bien Fally pour il va bien. Et là comme maladie qui panzani nango azui c'est tout. Et que bateke le quoi Fally bete conscient na nini wana c'est que yene mtaki non là pas kosi. Et alors par rapport il y a l'UAP à Loris la congolaise et le bami pe trop mamba Loris la congolaise corona toujours non bazo acculé car Fally tout le monde boquet tu as Fally ben insulte tout ça là je sais pas comment tu peux dire bato ba créer un problème banga ba luka ba buzz na bango ba luka actualité mon place il là qui la muka donc Fally n'a rien à voir avec tout ça oh ba coronavirus on ni Fally n'a rien à voir il a fait son travail son boulot c'est bon donc bazo lo ba donc ils a la moitié na sensité maman Loris yo au moins ba mission maman Loris ngana yo ka ba voice elle était malade donc loin na ba corona on a sima ils ont d'autres m'deba liwe zanzambe non si rota na sida lelo sonza mabiki okufa nango lelo te après 20 ans okufa nango donc liwe za kalikamba temps ezali kamba nzambe nde mutu asali mutu ne pas du molimo na ingo bateke loka ba ke oza na sida okufa lelo te na batu bana sida lelo na songa na yebi ti lo ba vivara nango bana ba 10 ans 20 ans ana sida mazala nango ti lo mena ne ba kisi et lo bateke loka fala bete conscient na de batu bazi corona non moi je suis contre ils ont bongo te nango conscient a bete qui c'est tout mon pepe yaki place yaki jio que c'est tout c'est bon. Voilà Erokazadi tokomi vraiment ko chuter message nini yoko lancer peut-être par rapport à makambo ya corona oyo omona ba réaction à batombo qui tout consort mais un message clé oyo en tant que homme ko lancer na ba internaute nyonso ba otalo à travers le monde. Ouais, là on a ko lancer ezala ka to la nelaka mibeko ba tieli biso ko yeba ko se protéger à tout moment ko sokola maboko to garder ka distance na biso il y a 1 mètre malgré tout biso mo na plateau to respecter ngote ezabe makambo ya ranango to garder ka ba normo ba tieli biso pour na to éviter maladie wana et le pena ko baksala ndenge bibi nga za mutu moko ya indusa na ndenga mi ange mi de mort fona lobelaka toujours normalement de wa taper concert ya Turquie katana ki du ya ouais concert à Turquie ça nango et concert à Turquie ouais pour la corona ouais mais ceux qui makamba ko mi pepe eleki ya maladie zo circuler na monde ceux qui eleki concert à Turquie et ça nango ebeta malango toujours na ndenga la team to préparer l'album na biso mi ange mi de mort l'album le plus attendu ya yemoko to tolino moto na tembe donc album oyo ko édiquer batu nous avons album édiqué batu et kozong sa mabale belé et ko sangisa batu belé pe na mabulingo donc na ba pe ba relation ba ko fait na ba sex tap donc kozonga na ah makambo ba sex tap on to ko fula ngote parce que ça bilomo ça parmi makambo to zolinga te et ça les maka faut pas relobela ngo ouais ça honte faut pas relobela ngo to encourager ngo te donc mi ange mi de mort ils a album moko sans microbe on a mon album ils ont sans microbe ils ont insulté ils ont makambo mabe ils album moko boya bien ya soin wana boyo ka nzemo ba mettre tete kaboy ba mettre kazi ba mana so Rachel Fouta ba tete ndai ba président Daniel Massaro ba nzemo ils belé kuna ba Darus Akwala donc na ninga mi ange tous l'album et ya nango et ya
toujours. Okay. Ouais. Voilà, merci Héros, très cher ami internaute. Tobaï to touché qu'à bon point qui a confinement, mais sujet n'a biso penza lelo. Et ça qui bon par rapport il y a sex tap, tout ça l'analyse. Excusez-moi ma kambango isolé. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors avant de clôturer, on peut ça moi deux mois, on peut ça vraiment mbote quand des alara pour vraiment dans cette émission la biso. Fleur Makini si nous chutons. Alors un petit conseil, hein, en gros, hein, un petit conseil n'a pas internaute partout dans le monde, merci beaucoup. Un petit conseil dans de la fête catholique Nzambe. To sambela ramingi hein conseil yango wana to senga mingi miséricorde mawana eza likona biso po mokile ko mokoma na suka komona mambo ko moleka na monde lelo donc inyola sake to kompenza na suka donc kwa moni kina mamonso to lobi azo se retrouver luka o changer po totala ka nzoto totala molimo elo tala nzoto olatisa osa bêtise molimo na autant to kufa to kindara wapi to bisika to kindara mais to sala mp bêtise te en tout cas vraiment na sengi to elo na senga na bana nyoso to ya monde entier bana mobimba to linga nzambe to sambela mingi to komokoma na suka ya mokili. Merci à toi Nancy Kasongo pour l'invitation na yo. Merci à Lambert Itoi babi espace malanga plus chez ma bijou malanga. Je te salue ma bijou et pourquoi pas aussi Ngambe Mwanta depuis sur Rebi Nathalie Locofe rouge Nathalie Kalonge moté ma bille qui donne Kalonge ma tante chérie. Je vous salue aussi Flore Bande Mené à ma maman chérie que j'aime bien nalinga ba on surtout mingi. Merci. Voilà, merci Flore Makini ici. Et Rokaza tokomi vraiment na suka moi dembote na autre mbote ça la bien na bato ba Hollanda na Eco RDC. Na pe sara mbote moko et puis na boaki lo mo pe na suki ça. Mbote na nga na pe sara na héritier Watanabe Tolino moto na tembe. Tozara na toujours tozali na série de 30 mais le tomo de nous na série de 50. C'est au petit moi 25 hop na yo et qui me s'appelle moi malade ngo pe la nini. Na pesi mbote na la mérito il est thaïlandais venanga Blanchard Londolé venanga Jani na pesi ba mbote masa na Jean René Ditou na pesi ba mbote vraiment ebele na biga ba mama elo na lo bagaya so ba mama boyeba kokanga Dubai bo batela pena Dubai ya ngonde ebongisaka bato Dubai ya ngonde efulaka bino ba mama boyeba nde ba ko batela Dubai na bino. Voilà, et roi le bibo batela ba Dubai na bino ba maman, j'espère que qui conseil. Voilà, ba mbote minga opesate. Merci à toi Peggy Walongwa. Merci à mon boss Jean Chiboabois Eco RDC toujours likolo. Merci comme ça à Lambert et Toy babi espace kitoko malanga plus en tout cas. Gros bisous à toi babi ya boezala te quoi. Merci à toi et voilà. Mais internet nyonso bino nyonso bokomelanga en tout cas, ça me va droit au cœur partout dans le monde entier na pesi bino ba mbote. Dadi Poula Badadi, merci pour tout. Ricardo Kalou, mes gros bisous à toi ainsi qu'à toutes les personnes qui me connaissent. Tout le temps prochainement, on a un élément. Bye bye. Bye.